2024 oyo kobanonga 15h juste kino 19h juste jamais narata grande campagne oyo communauté des églises de la foi des élus et de l'apôtre Willy Senga bazali organisé avec maman Natem. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Oyo wapi ekosale mabongo na terrain et cimetière quartier CPA Mouchi na commune ya Mongofula. Référence derrière depot ya Makala et cimetière. Mwana Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Bino batutu bavandaka nzinga nzinga ya commune ya Mongofula. Bana Lukunga hey. Bora tete occasion oyo oya koyoka oye kobika ndenge molimo na nzambe kosimba yo pe ebongoli yo komi moto mosusu di. Ngai kombo nanga apôtre Willy Senga Taleme naza représentant légal pe pasteur ya église la foi des élus. Et la foi des élus eza communauté ya ba église chrétienne oyo ezo evre na kati ya République démocratique du Congo. Toza présentement na campagne moko ndeti na ba affiche oyo moni toza na campagne moko en plein air otokosala le 28 décembre na terrain ya cimetière ya Kinsuka nde place oyo tolingi to kende ko panza sango malamu ya Yesu Kristo pour que bato bandimela Nzambe pe babongola mitema pona lokumu ya Nzambe poko ya na Nzambe ekomi pembeni. Amaya likambo ya milulu yango ezali thème nango ezali l'esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Molimo na Nzambe akosimba yo pe akobongola yo kokoma mutu mususu. Okolongwa mutu ya masumu okoma mutu ya malamu. Okolongwa mokangami okokoma mutu oyo azui délivrance à travers l'ilobana. Pona koyeba ke mutoza kokangama na malédiction, c'est très simple. Signe ya liboso ya koloba ke mutu oyo aza na se malédiction, c'est que nyonso ya malamu ya kobanda kosala e kobanda kosimba te. Nde elembo liboso kolakisa ke mutu wana aza na se malédiction. Ya mibale ezalaka na bandoto. Mutu oyo aza na malédiction alotaka me makambo nyonso au contraire. Place oyo akopambolama olia pambolama soki par exemple babengi albi yakozwa mbongo epa mutu kingani jour ya kokende kuna soit akobela soit akolota mutu wana akomi na kindoki aloti mutu wana za na maseke moyen akende kuna ezate parce que akolanda ndoto na ye parce que Bible lobi l'ange de ténèbres se déguise aussi en ange de lumière akoki kokende amisali lokola apesi yo ndoto moko pour que oko kakoko mate. Mokolo le 28 décembre naza mote inga moko na kote ya na campagne wana po eza journée moko tokobanda de 15h à 19h30 donc la prédication ekozala nga moko nde na kote ya bana na Nzambe na kosenga eloko ya liboso baya ba se sanctifier premièrement pour que bakoka kozala connecté à l'esprit de l'Éternel pour que l'esprit ya Nzambe wana ekangola bango. Biso epana biso koyamba bana na Nzambe ezalaka nango ofele. Tozana ba condition te. L'unique condition c'est notre doctrine. Dans notre doctrine, dans l'église, moi si alataka pantalon te, moi si afinika kamutu na kitambala. C'est l'unique condition mobali pe to permettra te akota na sengle pe na couper. C'est l'unique condition oyo soki respecter yango. Okokota de deux sokokoti otiki téléphone libanda c'est tout. Merci beaucoup. Pona bana na Nzambe o bazolandanga adresse na biso toza sur avenue Boatou numéro 10 quartier Kinsuka Pêcheur commune de Ngaliema référence na biso eza Carigres donc soko ozota kota kitambo omati mutuka ya pompage nzela ya Carigres o kitana arrêt ceinture verte. Après ceinture verte à gauche, ce que vous avez vers pompage, au moment avenue Moko et côté babenga kango avenue Boato liboso bazobeta ba brique avenue wana tango kokota okokomati na église na biso la foi des élus nazo senga na libota bana na Nzambe baya to clôturer année elongo na Nzambe a changé
bomoto na biso alongola biso na esprit oyo tozalaki nango na 2024 apesa biso esprit oyo tokota nango na 2025 abongola biso ndenge abongolaki Saul pour que biso pe tokoka kobénéficier na bolamu ya mboka oyo na richesse ya mboka oyo na bolingo ya Nzambe pe na paradis ya Nzambe à la longue. Nde oyo tozosenga bana na Nzambe ya Kinshasa pe ya Brazzaville babeli bakoki koya bakangami baya Nzambe na biso asalaka akosi Yambaloyo le 28 décembre biso nyonso na terrain ya cimetière ya quartier CP ya Mushi pona kobika loboko na Nzambe ya apôtre Willy Senga oyo ekozala na rendez-vous angaye bongo bino bato bokanisa ke le 28 décembre oyo mobanga ya campagne kosalema te awa na quartier CP ya Mushi ndenge kaka boti koyoka yango boyo avec l'apôtre Willy Senga.